situation za nango nzamba zo bundela cette fois-ci alinga linga na bomo ino a se manifester. Il y a un temps pour toutes les choses bien aimé. Temps est défini ça kabiso le lingi to koyeba mutu mutu ko vana na 15 ans ou ko vana na 20 ans ou ko vana na 30 ans oyeba kaite mais avec le temps yo koyeba ye mutu ko za aza mutu mabe abumi ba caractère mais avec le temps ko découvrir bato ebele lelo to yeba ka bango na ba famille te na ba prière to ko découvrir bango bato ebele to vanda na bango bisika moko to lia to mela to tambwa na bango mais lelo nzamba komi ko lakisa biso ke baza ba très très bon moyena biso bato ebele to zalaka na bango sika moko to collaborer na bango to s'associer na bango même na makambo bambongo mais lelo to yiko comprendre que bango bazaki ba problème pour na biso bien mais eloko nini etindi ke to yeba bango parce que temps et l'équipe temps nde elakisaka biso qui temps nde elakisaka biso eloko nini to kosa mutu lelo kosa na conscience te azosala makambo ya mabe bien metikela eta akozonga na raison mutu akotambo na makambo ya mabe akotambo na ba comportement ya mabe mais avec le temps nzamba kuvulakisa ke te tika eloko oyo yango to mona bato bele bazaka basu là bazaka batu mabe bazako tambo na ba caractère mabe mais tant on a eu le banzambe yelelo et ko zongisa mutu na raison asala oza volonté nzambe yango ndem soko mwana kata famille ozomona makambo ezo simba te bien mezo kata lo sam na kata ta lo sam nde okoyeba nini nzamba kotinda osala ba problème oza nango bien mezo nango kaka ta lo sam bien nzamba ko peso ba directive eloko ni okosala pour te citoyens à déclencher bien mais le temps et ramena kabiso na raison makamusu lelo zo nyoko amelango zo na bitumba ezo sala boye bien metikela ngaka temps bitumba mususu gêner au prier au pesi bo frane ezo simba te pesela ngota makamusu zo forcer lango ezo simba te ezo ke bien me pesela ngota bien soki yo pesela ngota avec le temps nzamba ko peso réponse silence to moni ba na Israël na kat na désert bazo buna nzamba isi bango bo garder silence. Batumsuwa kwa ko bunda babito za nzambe ya makasi. Pourquoi nzamba permettre to na silence? Ezana babitumba musu na vie esenga muta garder silence pour nzamba longisa ye. Ezana babitumba musu na vie esenga ke muta forcer la ngote. Ezana ba makamusu na vie esenga ka mutu aluka midi à 14h te. Avant de calme, à la concentrer avec le temps à cause de la réponse. Mais comme ma vie n'a pas d'agitation. Ce que ma vie n'a combat plutôt n'a pas d'agitation, on peut perdre. Parce que tant qu'on a agité, on a cause pour sa moté mano. Mais tant qu'on a pas de silence, on peut comme munganzan. N'a pas de problème, on est au senga yo, aux à la silence, au tel et l'anzami n'engazo memayo. Makamuso cause de la réponse 5 ans plus tard. Makamuso cause de la réponse 3 ans plus tard. Na te une église na lobi boy. Ezana batu musu bako humilier lelo, bako bundisa lelo. Mais na minute ozapi na argument moko te ya ko pesa bango pour répondre bango. Bien me pesa batu wana kaka temps. Ezana ba réponse musu ba pesa ngo 5 ans plus tard. Ezana ba réponse musu ba répondre ngo 6 ans plus tard. Ezapi na ba problème musu ba zola kango solution tam musu 20 ans plus tard. Bien me nzambe atika kata na temps eloko ya mutu pote. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bana ki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foute la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikalindam. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi la moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka.
référence ya monene tokangami na université kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom naba na Nzambe nyonso, shalom na bandimi nyonso HP Media, mbote na biso, Nzambe oyo akutanisi biso lisusu mingi bakufi me yo nanga toza na bomoi, Nzambe apambola yo, Nzambe apesi biso makasi ya kotema lisusu na après-midi lelo ya kopartager penser en Nzambe likolo ya ngai na yo, Nzambe azwa lokumu. Sans plus tarder, togumbi mituna biso, Père éternel. Na pamboli yo na peso merci na tiki mama oyo na maboko na yo René na biso lobe ya biso to na posa koyoka yo oya yo tezala mosika na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, amen. Lelo toza na thème kitoko Nzamba pesi biso, il y a un temps pour toutes les choses. Amen. Ya ngoto kotanga na Ecclésiaste 3 verset 1 na 2 na tanga na kombo na Yesu. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes les choses sur les cieux, pardon. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté. Bien aimé, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a solo na vie à bana Nzambe, mutu muso akonyo kwa malelo, anyo kwa milobi, aleli, azangi, a perdre, a bien Nzambe na suki. Mais Bible na biso que il y a un temps pour toutes les choses. Eza pétant ba ndoki ya famille na yo ba yeba ke yo za na Nzambe, eza pétant bato batemi na ko ba comprendre que Nzamba saleli yo, eza temps oyo Nzambe alinga sala makambo sika likola bo moyina yo. Il y a un temps pour toutes les choses, il y a un temps pour planter, pour arracher, pour battre. Bien aimé, année oyo eza temps ya Nzambe, Nzamba linga sala makambo sika likola bo moyina biso. Minga zo tala ngalobi, Seigneur pourquoi vinanga eza boye pona ni babitumba boye, buto ina ko koyebisa yo ke buto inda katongo etanaka. Buto inda katongo etanaka na bo moyina yo Nzamba linga se manifester. Il y a un thème qui toka pesi biso, il y a un temps pour toutes les choses. Alinga sa likola bo moyanga ina yo. Bien aimé, soki lobo lela ki Nzamba ko linga suteka ane olela. Soki lobi ozanga ki akolinga pete ane ozanga. Soki lobo tungisa meki akolinga te parce que ya telemi na ngwende na ye. Atindinga mosane pona ye biso que il y a un temps pour toutes les choses. Bien aimé ba makambo to bande komona te na mokili to komi komona ngo. Tozomona makamba lolenge na lolenge likola mokili oyo. Makambo apocalypse le baka tozo vivre ngo. C'est qu'il y a un temps pour toutes les choses. Yozo talangai okoumia mimi na kati ya mabe pona nini okoumia na kati ya mokili pona nini okoumia na kati ya makambo mabe pona nini parce que o ezata Nzambe Nzamba alingi yo nanga to bongwama po alinga mema na biso na mokili musu to bongwama po sana biso makambo asika to bongwama po mema biso na kati ya ba dimension. Bien aimé, eza sutante ke tolango kama sangati na sukate eza sutante toke na kotama na vie ya mabe eza sutante toke na ba vie ya bekobo toke ni suna batante ya makambo mabe na mokili ya koyiba ya kosala batu mabe ya kotama na ba jalousie ya ba séparation ba division te. Bien aimé, o eza ta Nzambe ta Nzambe soko kina via muto komona muto akotamba lolenge Nzamba lingi akolinga suma kama mabete akolinga kimia na batu akolinga bomoko. Bien aimé, même bandoki ya famille na yo o batelemelaka yo o eza ta Nzambe. Njote komaki kaka lelo kisi lobi kisi lelo maladi lobi boye oke hôpital ozongi boye ba te. Bien aimé, o eza ta Nzambe. Nzamba zo kango na kata maladie ono za nango, Nzamba zo kango na kata situation za nango, Nzamba zo bundela cette fois-ci alinga na bomo ino a se manifester. Il y a un temps pour toutes les choses. Bien aimé, temps est défini ça kabiso le lingi toko koyeba mutu mutu ko vana na 15 ans ko vana na 20 ans ko vana na 30 ans oyeba kaite mais avec le temps yo koyeba ye mutu koza la aza mutu mabe abomi ba caractère mais avec le temps ko découvrir bato ebele lelo to yeba ka bango na ba famille te na ba prière to ko découvrir bango bato ebele to vanda na bango bisika moko to lia to mela to tambwa na bango mais lelo Nzamba komi ko lakisa biso ke baza ba très très bon moyina biso bato ebele to zalaka na bango sika moko to collaborer na bango to s'associer na bango même na makambo bambongo mais lelo to yiko comprendre que bango bazaki ba problème pour na biso. Bien mais eloko nini etindi ke to yeba bango parce que ta et l'équipe
tant nde elakisaka biso kieki tant nde elakisaka biso eloko nini tokosa mutu lelo akoza na conscience te azosala makambo ya mabe bene metikela eta akozonga na raison mutu akotambola na makambo ya mabe akotambola na bacomportement ya mabe mais avec le temps nzamba akovolakisa ke te tika eloko oyo yango tomona bato ebele bazaka basula bazaka bato mabe bazaka kotambola na bacaractère ya mabe mais tant on a iloba nzambe ye lelo et kozongisa mutu na raison asala oyo eza volonté nzambe yango ndem soko mwana kati ya famille ozomona makambo ezosimba te bene mezo kata ya losambo na kati ya tanya losambo nde okoyeba nini nzambe akotinda osala ba problème oza nango bene mezo nango kaka tanya losambo bene nzambe akopesa ba directive eloko nini okosala po te citoyens a déclencher bene le temps et ramenaka biso na raison makambo su lelo ozonyokwama nango ozona babitumba ezosala boye bene metikela ngo kaka temps bitumba mosusu ogene oprier opesi bofrande ezosimba te pesela ngo temps makambo mosusu ozoforcela yango ezosimba te ezokende bene mepesela yango temps beme soki opeseli yango temps avec le temps nzambe akopesa réponse silence tomoni bana Israël na kati na désert bazobunda nzambe ayesi bango bogarder silence bato mosusu bakoki kobunda babi toza na nzambe ya makasi pourquoi nzambe apermettre toza na silence eza na babitumba mosusu na vie esenga mutu agarder silence mpo nzambe alongisa ye eza na babitumba mosusu na vie esengaka mutu aforcela yango te eza na bamakambo mosusu na vie esengaka mutu aluka midi à 14h te avant de calme azala concentré avec le temps à cause de la réponse mais comme ma vie na kata agitation te ce que ma vie na combat spirituel na kata agitation oko perdre parce que tant oza agité olingo sa ka oza posa motema no mais tant oza na kata silence okoyoka mungu nzambe na kata problème wana ezo senga yo ozala silence otalela nzambe ninga zo mema yo makambo soko zo yango réponse 5 ans plus tard makambo soko zo yango réponse 3 ans plus tard na te une église na lobi boy ezana bato musu bakoko humilier lelo bako bundisa lelo mais na minute oza pe na argument moko te ya kopesa bango po répondre bango bien me pesa bato wana kaka temps ezana ba réponse musu ba pesa ngo 5 ans plus tard ezana ba réponse musu ba répondre ngo 6 ans plus tard eza pe na ba problème musu bazolaka ngo solution ta musu 20 ans plus tard bien me nzambe atika kata na temps eloko ya mutu pote apesa ka suite eza favorable makambo ezotungisa yo to bato bazotelemela yo kubundana bango sikote pour kolonga te bien me garder silence zo position na yo zo atteindre koluka défense sa situation wana zo atteindre ko bondela pona likambo wana avec le temps bien mais okozwa réponse à makambo zo lelisa lelo bien makambo susu zo te lokolo moni kinganda sa zulo kwa kinganda nzamba sali yo za bango te tabusu likambo fo senga 5 ans likambo muso fo senga 3 ans to tangi même na bible soki nzamba teki nombre bani na bato ba malade na kati na bible alobi mwasi muso asali 38 ans alobi mutu muso asali 12 ans 18 ans bien mais atangi ba nombre parce que ayibi ke na ba vie na biso eza na bato o ba dossier na bango pe ko zo ba temps bien mais mutu muso likambo fo ezo temps pour zo suite ya malamu mutu muso likambo fo ezala andu eumela po te temps nzamba ko sele mokile ndima kazana nzambe mutu muso likambo na efo epola lokola ndenge lazara kufaki balobi Seigneur c'est impossible parce que ça koufi abimi solo bien mais dossier na on a ebimi solo te moyen victoire est à total exact dossier na on a ebimi na critique te moyen nzamba ça les actes ezo senga makamusu faut ba humilier faut critiquer côté pourtant nzamba selo au comprendre des kazanzam yo zotala nga siko bien aimé problème nini oyo memelo na kata ba humiliation problème nini memelo na kata ba problème songolo likambu nini oyo za na ngona yeka ko biso ke tika tanata le temps et l'accès biso na za pembe nao okofana na ma copine okofana na mobile okofana na mwasi okofana na famille tant muso yeba ke tadam na bango te mais avec le temps ko yeba bango batu muso vanda na bango tamulai okomolota bango ka mikolo batu muso vanda na bango tamulai okomomona ka makamba bango siko musu tango bando mona ngo bande ko comprendre te mais avec le temps comprendre que qui est qui bele menzamba yebio ayebi pourquoi azola kiso bien mais azola kiso parce que yo noza na fardo likambwana azola kiso parce que yo nde muto ko soit délivrance sa famille azola kiso ke na nzela na bato ebele bakobika okomona mutu musa ko lota ndoto azobunda na bato bandeko ne baza pembeni mais muta oloba za te bien mais yo ni muto za na fardo bamba olobani makaso nzamba tie kat no bamba obunda te yo ni muto ko bunda le temps tikata na kata problème na yo yango ecclésiaste alobi un temps pour toutes les choses tant que les ali tant que nyoko meza et tant que payo ndima ke nzamba azali bele metan yango nde yango
oyo olingo mona munene nzambe na likambo na yo olingo mona nzambe na kati na vie na yo olingo mona nzambe na kati ya situation na yo olingo mona nzambe na kati ya makambo ezotungisa olingo mona nzambe na kati ya makambo etelemeli beme ta yango yango na ye koyebi soki ezala calme garde bandi na yo oza na nzambe kokota na banda bavoisin te kota na kaka na bandi na otelema bondela nzambe nzambe akosalela yo bien mais le temps soki ye na kati ya vie ya moto na kati ya makambo soki okutanaka nango esengaka motu fo azwa temps po tozwa réponse ya bien bien mais babitumba mosusu tozwa tokenda bapresse kobunda biso moko tozwa barésultat te mais avec le temps tocomprendre lelo tant sur place esengaki kaka na garder silence tant sur place esengaki kaka na loba te tant sur place esengaki kaka na gêner tant sur place wana esengaki na te na église na besoin ya bato mosusu fo atiene kaka boye azwi réponse mosusu kaka soki alobi kaka nzambe zwa lokumu azwi réponse mais yo na ngai esengaka biso bapriere ya makasi esengaka biso fo totindika esengaka biso fo tokota baseke esengaka biso fo batirbo esengaka fo topasola libanga mpo tozwa victoire soki okomprendre koza jaka bafamille ya bitumba lolenge wana fo tika ta na kata problème na yo koforce te bien aimé kangama na nzambe nayebi ke nzambe oyo tozosambela aza na bomoi tant oyo azotikela biso aza na makambo azolinga asalela biso beme nzambe asalaka eloko aza te azwi likambo wana ezwa temps parce que azolinga azwa suite ya malamu persévérer na kati ya prière nzambe oyo tozosambela aza moi ngai nazotala vi na nga mama dodo ntango nazoleka na kati ya vale ya baka nazomitunake pourquoi seigneur ozolekisanga boye nzoka nde ezalaki ta ya nzambe azolekisanga mpona koma servante na ye ngai namonaki lokola nzambe alingi nga te ngai namonaki lokola nzambe azoboyanga ngai namonaki lokola makambo na ngai ekosimba te mais oke ezalaki ekola nzambe abandaki kolekisa ngai azolekisa nga mpo asimbisa nga victoire azolekisa nga mpo afungwela nga makambo azolekisa nga mpo apesa ngai eloko nazoluka lelo nakoyi mosali na ye bien aimé bandoki oyo babundisa ngai bazali kaka baeskalier mpo ngai na mata bato oyo bazoleliso baza kaka baeskalier bien aimé mati ya dimension ya prière nzambe aosalelo soki okopersévérer na kati ya prière avec beaucoup de sincérité akoka moso okotémoigner nzambe apambola biso voilà moke nzambe atie biso topartage sur le temps zwaka ata na kata problème na yo zwaka ata na kata likambo na yo ozotala ngai zala patient zala na confiance en nzambe ke likambo ozolelisa yo nzambe akopesa victoire pesa nzambe confiance na kata makambo ozolia yango moni ecclésia sabi un temps pour toutes les choses bouteille ndaka ntongo etanaka bemi na bomoi na yo ntongo ekotana persévérer toujours na kata prière nzambe akokokisa maloba ne nzambe apambola biso voilà numéro mosakoli eza wana soko simbami tobondeli obengi tobondeli nayebi ke nzambe asangisi biso na etando moke akosala makambo ebele nzambe apambola biso papa topesi yo merci topamboli yo totiki moma oyo na maboko na yo zwa na yo lokumu tika te mateya oyo ebota mbuma na mitema na biso oyo ayo te ezala mosika na kombo na yesu masiya amen.